Ba tata ba mama bandeko. Apesi bato nyonso mbote oyo bakolanda video oyo. Nakobanda na makambo ezali minene boya makambo ezali minene makambo yango ezali nini oyo eza minene? Makambo oyo eza minene ezali ke tokomi na esika yango bakarte nyonso bazobetaka yango, bakarte nyonso bazobeta ezobetama bakarte nyonso ezobetama. Awa nakendaka droit au but na video oyo Israël Numazalai asalaki le 9 au mois ya mai le 9 donc asalaki yango mardi non mais le mercredi donc mardi Israël Numazalai na pesi mbote ngai kongo nanga Clarissa kwa la bibanata nazali wa na Allemagne na landi video oyo sali lobby oyo Tom Melvin a lobby pe la kati ya video wana na pesi Tom Melvin mbote mais nga nazokenda na sens ya makambo ya Tom Melvin te nazokenda na makambo ya sens ya Aristide Mobebisi parce que yo lobi bien o lobi que bato oyo babanda bakomba yango ezali ba Rosel Bakwa obosani que Aristide Mobebisi ba ayaki mpe na Bakwa wana na ba Evrard Nangu na ba Armand Mondiono obosani nde na place wana maintenant tunibwe olobi que yo Aristide Mobebisi yo zali nani pona oloba que bazolandela yo Israël Numazalai bato bakufaka bato babotamaka eza cycle bato bakufaka bato babotamaka e bato babotamaka bato pe bakufaka Aristide Mobebisi na Braza Paris Info na ye wana sali mosala monene Aristide Mobebisi na Sadio Morel Conte basali mosala monene ezali ya kominimize te mosala oyo misala oyo Aristide Mobebisi na Sadio basali na Braza Paris Info ezali wana ezali mosala monene donc oloba te que yo okomi nani pa balandela yo yo moto rejuge Aristide Mobebisi te justice ya Nzambe ezali soki makambo nyonso tu oyo Aristide Mobebisi azobimisa eza ya lokuta justice ya Nzambe ezali et maintenant nako talisa yo sikoyo place oyo yebite parce que tango ba Aristide Mobebisi babandaki tango ba Rosel Bakwa babandaki tango ba Mandiono babandaki tango ba Evrard Nango babandaki yo zalaki te yo zalaki nani na Congo Brazzaville yo ko bunda oya yo na Congo Brazzaville et tango yo kotaki ba boloko na kati ya Congo Brazzaville kuna ezala moto moka ko sous-estimer yango te non ezali na moto moka ko sous-estimer boloko oyo koti na kati ya Brazzaville te bitumba oyo bundi na kati ya Brazzaville oyo moko yiko pesa témoignage que ndeko na yo mobali ako sala kuna na présidence kuna balongola ye baboma ye opesa témoignage ya monene moto ko sous-estimer ngo azali te Israël Numazalai moto ko sous-estimer ba vidéo oyo sala témoignage oyo yo olakisa système ya Sassou Nguesso nyonso tout moto ko sous-estimer ngo azali te
oyo yo obuka banzungu obuka bakisi oyo ya système wana ba vodou wana odikisa bakisi wana moto ko sous-estimer ngo azali te. Maintenant yo po ko sous-estimer oyo ya Aristide Mobebisi te. Donc yo ko ki ko loba te que yo Aristide Mobebisi ozali nani. Soki yo yebi Aristide Mobebisi te ngala collection Aristide Mobebisi. Aristide Mobebisi yango azali un ancêtre oyo ya ntio oyo ya Jonga. Aristide Mobebisi azali un ancêtre oyo ya Jonga. Parce que pas na biso balobaka te que moto akufi balobi moto ake et soki ake akozonga. Et Aristide Mobebisi azali ancêtre oyo ya Kenda oyo ya Jonga. To komo zongi sa sikoyo boye oyo ezali recadrage. Parce que zana époque moko boyo ozalaki na kati ya diaspora te. Donc kozwa makambo ya diaspora na katikati te. Ezali pe yo moto koya kobebisa makambo ya diaspora te. Ezali pe yo moto koya kobebisa komba ya bato na kati ya diaspora te. Non. Yo koya kosimba nyoka na katikati te numazalai. Non. Ekoleka na te makambo yo lobi na Aristide Mobebisi wana ekoleka na te. Parce que ba vidéo yo sala na Aristide Mobebisi ezali. Aristide Mobebisi ako relancer yango. Bato nyonso tout bakotala. Ndenge nini Aristide Mobebisi ako poser ba question ndenge nini yo okolo makambo na Ignace Ngani ndenge yo moko o demander que ba excuse ezali. Ba vidéo ezali. Maintenant sikoyo Israël numazalai. Yo lobaki ko ezaki na moto moko ayaki na ndako na yo kuna na mbeli pona ko boma yo. Eko yo reporter plainte. Bosuka wapi? Na moto ayaka na kati ya ndako no na butu wana na mbeli siko wapi plainte ango. Bosuka wapi? Awa ezali makambo ya nombre de vues te. Non. Awa ezali bilan ya moto. Mosala nini yo sali na kati ya ba diaspora. Awa ezali likambo ya cuisine ya moto ezala monene te. Donc ndenge sikoyo yo zo tuna ke Aristide Mobebisi azali nani? Aristide Mobebisi azali ancêtre oyo bantio oyo akenda oyo ajongi yango azali awo. Aristide Mobebisi azali awo. Donc okakola Aristide Mobebisi te. Parce que Aristide Mobebisi makambo nyonso tout ye moko alobaka ngo. Ya fixé que caméra alobaka. Azali lâche te. Non. Et to komi sikoyo esika ngo sikoyo maintenant sikoyo bato ba ye na simba lokola numazalai. Yo ye na kati ba diaspora parce que misala oyo ba Aristide Mobebisi ba sala et permettre yo ya koloba na kati ya diaspora. Et mosala yo sali et permettre pe ba londi de ko ba loba na kati ya ba loba sikoyo. Ezandingi wana. Mosala misala oyo ba Aristide Mobebisi ba bakwa ba mandiono ba vra nango basali ba le Kweta Diaf le Kweta bango bantu babana biloko wa mosala o bango basali et permettre que ba les indignés 242 babima et permettre que ba fay monama ba wuta kuna bayaka et permettre que Sadio Morel comptait que ça s'ajouter et mosala oyo Aristide Mobebisi basali na Brazza Paris Info et permettre que yo banda ko siko koloba. Donc yo ko sauter beta peut-être. Ezali yo moto koloba makamba ba diaspora te parce que yebi angote yo ye kaka awa kala mingi te. Donc yo ko sala domination na yo na kati ya diaspora te. Nako ningoloba ko yoko yako sala domination ba katange na kati ya diaspora te parce que loko yoko ningolaksa ezali domination na bino ba katange.
parce que olobi ko numazalai azali tata na yo bango baza bakatanga bawuta kuna na katanga baza baguerrier baza bato balinga kodomine ke bato et soko sa otali politique ya kati ya Congo wana ezaki nani Pascal Isuba lobi yango ba poser question na Pascal Isuba balobi ko Pascal Isuba nani aboma machokota pambuna bato misato wana nani aboma bato wana ba intellectuel wana nani aboma bango yoka réponse ya Pascal Isuba alors bako tuna numazalai bako tuna ndala grai bango to bayebi liwa ya bato misato wana donc on déplacer sujeté et ceux qui parrain ya fay monama ako pesa bino mbongo et bino bongo liang yo moko lobi bien que yo mbongo kuna mais parce que parrain ya fay monama ako joba mbongo yebi nani ako yako pesa mbongo ngo Aristide Mobebi Saloba alors ako yako pesa moto yako pesa mbongo ngo eza nani eza mosi moka saka na la présidence kuna comme nerima ako yako pesa mbongo et maintenant mbongo wana ye pare a fay monama ko kabela bino nyonso tu ko zwa nyoka na katikati te ko ya ko sala te que yo yebi makaba diaspora yo yebi makaba diaspora ninga ngwe bandela kite ezali bato a diaspora boto bafongoli yo nzela pona yo oyaka na kati ya diaspora yo bitumba na yo ezalaki kuda na kati ya Congo donc yo moto ko ya ko lobela makaba diaspora te ezali plutôt Aristide Mobebi Simota Rosel Bakwa mutakoloba angwana yo moko lobi que tango koma makamba kolela yo kena ko jwa Rosel Bakwa pano kena ko jwa Rosel Bakwa parce que yebi ko za limité parce que yebi que ça na ba kolo histoire et ba kolo histoire ezali o kokite ko loba makambo ko tia Bakwa o longo la Aristide Mobebi si wana ezali manipulation ko ningo sala eko o sala manipulation te parce que nazo ajouter boy bomoni bato oyo politique parce que awo za makamba politique to solo mde makamba politique parce que makamba politique angwe zandengeni ezali que mode opératoire na sina pesa yango déjà et awa sikola komo la sabo mwani mode opératoire ngo ndenge basalaka yango sikola komo kokisa masiko nani numazalai Israël yebaka que ezala document moko komo nango opération mwebara et oyo komo sala oyo okomo appliquer siko opération mwebara na nani na Aristide Mobebi si oui parce que yo so dikisa kinzungu o diksi bakisi bwana nyoso oui après esali ndenge nini yo moko okamati bakisi oyo yo moko dikisi basalelo bakisi kuna na Jean Dominique Okemba okomi sikoyo kosa nini okomi kaka batio na kati ya bonjolo batio na kati ya bonjolo angwana komo répéter ka komo na bango okomo répéter ka komo na bango batio na kati ya bonjolo alors que yomoko oso dikisa ki déjà bakisi donc faute yomoko oso dikisa bakisi maintenant yomoko komi susu na kati ya bonjolo na bango mais Aristide Mobebi cité Aristide Mobebi cité soki yo yebite que Aristide Mobebi sezali nani mais bato oyo ya république o ezalaka te ya république o rule mbeba ya république ya joye bomaye ba yebi ki ya Aristide Mobebi ba yebi donc ezali Aristide Mobebi si na ba Bakwa na ba Diaf Lokweta na ba Mandiono na ba Evra nango muto ba fongoli nzela pona yo bino kota pona fay monama awuta kuna ayaka après paraba na kukufa e bino nyoso tu bozwa mbongo ya parrain e mbongo ya parrain ko wuta wapi na la présidence après bino moko bomona ki que parrain azalaki moto na bango donc bino moto bozaki manipuler e ko bossa na te Israël nous mazala bino bozaki manipuler
eko bosana kate yo ye na yo kaka sika na kati ya diaspora bitumba na we ezalaki na Brazzaville me ba yesu ko yo bunji bitumba na Brazzaville awa bata diaspora basali mosala yo koti maintenant sikoyo ba yesu ko récupérer yo sikoyo na kati ya wana faute na yo moko ba yiko récupérer yo wana etali moto te wana ezali nzela sho na yo me yebaka ke tango yo ozalaki na Congo Aristide Mobebisi azalaki victime ya parrain na Karanda yebaka ngo Aristide Mobebisi azali victime ya parrain na Karanda. Maintenant tuna Sadio pona nini Sadio na Karanda ba yoka na kate e pona nini tango parrain akufaki bango bako loba na isusu te e ndina nako sala sikoyo songi wana ezaki nani ezaki fai monama te parrain akufi bango bako loba na isusu te ezali awa makama nombre de vues te ezali que yoko yako tia poto na yote parce que tel père tel fils oyebi moto amema ntumi ndenge nini bato bayeba ntumi ezali okomama na zenga mambu ezali numa embrasse numa zalai moto ako bimana ndeko ya ntumi abota bana kuna na ndeko ya ntumi et à travers yesikoyo ya mema ntumi entumi sikoyo ba iko récupérer na Tchatima Biala ba iko récupérer na Sasungiso. Donc problème na yo ezali Aristide Mobebisi te. Maintenant bino ba katanga bo guta bi na katanga. E bo pakata na tanga nani na tanga parce que ba katanga ba belge ba utiliser ba katanga pour koboma Mobutu. Et tango ba katanga ba réussi koboma Mobutu kuna makila Mobutu te Lumumba et salini makila ya moto ba kata moto mutu te ba kata moto mutu e bango nyoso tu bazaka complice kuna ba kima siko na kati ya Likwala ba kima siko na kati ya Congo angolo mona na sima tango Lumumba kufaki bato nyoso wana tu ba pouvoir na bango esimba te ezalo kola Mariangwabi ba guerre na yezaki na ba kinganga kuna na ba kolela na ba jawara ba bomi ba ninga kuna après comme nene e comme siko Mariangwabi mota kuma kufa bamba wosa politique te batata na bino ba wosa politique te e ba go wela nde basi batata na bino ba lembi ko sala République du Congo ezalité et ba utiliser bino moko bana et bino bo commencer la continuité à batata na bino ba batata na bino ba kamati bino ba tina kata système wana et bino bo comment appuyer système wana pana ko loba que système wana ezala kate ezali ka pona ko piller ezali pa ka pona ko kosela bato makambo ezali ka pona ko piller ezali ka pona ko kosela bato makambo ezali ka pona ko piller ezali ka pona ko kosela bato makambo. C'est tout. Et yango sikoyo boy yo Israël numazalai okomo ko appliquer nini ezali ka continuité ya mosala oyo embrasse numazalai ya salaki oh yo pa komo ningo sala ego le kanate et soki oyebi Aristide Mobebisi azali nani te azali ancêtre ya bantio oya jongi yo azali oso dixi nzungu esili ozongeli siko epa moto yo dixi bakisi na bango yo moko zongi kuna na pete bango ba yeba récupérer yo mais Aristide Mobebisi te donc yo koki suko le bate que yo Aristide Mobebisi ezali nani mais Aristide Mobebisi azali yo te yo bo zali Aristide Mobebisi te makambo Aristide Mobebisi asalaka yo koko sala ngote c'est ça boza makila moko te parce que aweza makamba makila aweza makamba identité pona nini ba lobaka que batali kwala kuna bazaba grand Katange parce que bakuta na Katanga ko so banani bo ezali oko yakate ko yako lobaka
non yo Aristide Mobebisi eza lokola Faye Monama tout à coup soudain alors on a Ukraine kuna tout à coup soudain comme na kata France eza lokola yo vandi na Congo kuna tout à coup soudain alors koti siko etango koti maintenant comme o ningo tia siko zizani te yo salaki te tango makamango ebandaki yo zongeli siko système wana oye moko lobaki ko ele ebomi ndeko na yo wapi siko moto ayaka ko tiombeli na kata ndako no wana wapi ye oye bitaka Aristide Mobebisi azali victime ya parrain oye bitaka même Faye Monama azali victime ya parrain même yo azali victime ya parrain ako manipule bino mbongo ko kuta wapi na la présidence et moto ayi ko bimisa sikoyo mpoka ngo ezali nani ezali Aristide Mobebisi mosala oyo Aristide Mobebisi asa asali moto ko sous-estimer ngo azate omoni sikoyo moto ya Elvis Jean Lewis pani Jean Lewis akmo benga sikoyo Aristide Mobebisi akoloba na chaîne na ye est-ce que tango Aristide Mobebisi ako sala chaîne ya Braza Paris Info wana ako benga Jean Lewis akolo mais awa sikoyo Jean Lewis akmo ana posa ya énergie ya Aristide Mobebisi ne ngo bamonaka sikoyo énergie ya mutu ni ngo sikoyo bamonaka ba capacité ya mutu. Est-ce que tu poses question? Est-ce que tango Aristide Mobebisi ako sa chaîne na ye ya Braza Paris Info wana ako benga Jean Lewis? Non. Aki na besoin Jean Lewis te. Basali yango na Sadio Simba. Eba vidéo nyonso ezali wana. Et maintenant siko Jean Lewis ako lemba ko sala ya ye pona ni lokuta lekitru. Lokuta manipulateur Jean Lewis wana. Donc yope nous mazalaye yope ko ningo sala manipulation. Maintenant yebisa na bato na pesi 500 euros wana oyo ko lobako ba pesi nga 500 euros. Bon ba donner na yo wapi pa na ba ti lo 500 euros wana so na Western Union so banini. Non. Non. Moto oyo bato oyo bakoki koloba makambo oyo ya parrain ezali Godefroid Karanda ezali Aristide Mobebisi ezali Sadio Morel Conté ezali Tom Melvin Tom Melvin bakamata parrain ezali wana na Braza Paris Info bakamata parrain bavandisa ye wana bakomi ko poser parrain ba question ezali wana na Braza Paris Info. Tom Melvin azali moto adwaka vidéo na ndako na ye adwi micro a lobby. Aristide Mobebisi azala chaîne mobimba oya sali oya bimisi système wana nyonso tout na polele na poisa abenga ngo polele fimbo na fimbo. Donc yo moto bimika sikasiko oyo bango bafongolio pesa mu passage pona yo ya kokota en entendant yo ko sa ba combat na yo kuna na Congo o sa ngona kati ba diaspora te. Donc oyo ko lobate ko non Aristide Mobebisi azali nani. Mais soki yo yebi Aristide Mobebisi te tuna biso moto to yebi Aristide Mobebisi et moto ko manipuler Aristide Mobebisi ezana eza parrain. Est-ce que avant yo yebi makambo te tuna Aristide Mobebisi alobi ko nga monoko na ngeza tondolo et soki na bandi ko loba bango nyonso tout ba ko s'écrouler et c'est vrai. Yo bimi wana pamba te yo bimi wana ya pamba te pour que tu fais Aristide Mobebisi o ko tu fais yete akoloba makambo nyonso tout oyazana parce que azali un ancêtre et ba sarana bon ancêtre te. Aristide Mobebisi azali un ancêtre et bino bidentité la bino ezali o ezaba koko Aristide Mobebisi o ezaba koko Clarisse Akwala o ezali koko bantio balobaka te bateke o ezali bakoko bantio et bino sikoyo bato bakatange bato bawuta na sud du Soudan bato bawuta na Benin. Alors boyiko étouffer sikoyo bato pona sikoyo
bosaka ba manipulation na bino kuna de père en fils de et banane ba grand père na bino et leki na ba tata na bino moko bok mojwa yo moko so disqualifié yo moko odiksi banjungu et yo moko siko ojongele pa na bango et ça choix na yo maintenant ko casser bateau balingi ko continuer combattre yo so sali choix na yo parce que ça karma ya famille karma ya kombo wana makila ya poambu machokota suembe soki nani eko landa siko banuma zalai eza karma moto kosote karma azate eza karma nature azo beta eza lokola Isidore ya tonga nature azo beta bango po aliwa ya mariangwabi le banuma zalai pe baguta kuna na katanga kuna bino moko mtolo bakati bino ozaba grand katanga eza ngate na likwala kuna osalani donc awa sikoyo komi sikoyo boye tozo recadrer makambo ezate ko o wuti kuna directement oya ko sauter oya ko jwa siko place ya Aristide Mobemsi non histoire va changer en côté okoki jamais ko jwa place ya Aristide Mobemsi okoki jamais ko jwa place ya Bakwa okoki jamais ko jwa place ya Evra Nango ya Armand Mondiono ya Jeff Lokweta te okoki jamais ko jwa place ya nani waga kele alobi ko botala ndenge nini bango bazo yaka na kati ambassade wana bazo yaka na kisi yo babenga ka bonjolo esimbi makambo oyo comment nena waga kele alobi bazo yana bakisi bino yo bakisi na bango te siko basala bonjolo bonjolo ngo esimbi bato nyonso tu bazo mona maintenant siko likamono nini siko na Aristide Mobemsi oyo azali sikoyo azali ancêtre ya bantio boye pe Tom Melvin azali nani te donc makambo entre Aristide Mobemsi na Karanda azana droit de réponse na yo akopesa oui parce que bango bavanda na parent mbongo ko wuta na présidence etango ye fai monama ko loba akitsika la ko loba te ko parent ko sala soki nini na Aristide Mobemsi atika ko loba bongo te donc bato ba yebi makambo bazali donc yo ko loba la place na bango te non Israël nous mazalai sangisa oyo ko sala Congo Brazzaville on ko sala ngona kati wa diaspora te et to ko ti ko nzela te parce que biso to bani mo sala ngo déjà depuis kala et loko oyo Aristide Mobemsi azo sala babenga ngo civil courage oui les élèves ont sous-estimé parce que ma kamonani ezali nani ebele nani abimisa les indignés 242 ezali Aristide Mobemsi esiko bakoma wabi les indignés 242 maintenant makambo oyo koloba ke oh non ngai nayi kokuta na kati ya diaspora nayi kokuta bondoki oui sorcellerie za la kati ya diaspora yo kasaki soko yo longoli kuna na Congo kuna ye na kati ya diaspora oyeka pete boyi kovana non oyiko kuta sikoyo likundu yango evangeli bondoki yango ezala kati ya ndele ya kati ya diaspora oui ezala kwa kati ya église na kati ya église bato bakasaka ke so na kenda kati ya église kuna na kokuta Jésus azali kuna te kuna ezaka na kati ya bondoki pe kaka l'église ezaka ndenge moko na ba diaspora na diaspora ya France
ozali loko moko oyo lobi asikate parce que sorcellerie yango likundu yango ezalaki ka wana tokoma déjà livre que cyber vampire boko wanga nango te esika omoni yango monene no omoni que na kati ya diaspora ezalaki mpe na bato oyo bazalaki na likundu oyo bawuta wapi na Pascal Isuba maintenant sikoyo tanga sikoyo boye feuille de route oyo bakomi opération Mwebara okomona que yo bazo utiliser yo mpona koapplike opération Mwebara parce que système oyo ya banumazala oyo ya basasungeso oyo ya bamariangwa bio ezo appliquer kaka nini opération Mwebara et yo bino bana na bango bino nyonso tout bana ya comité militaire du parti bino nyonso tout bana ya ba PCT bazo utiliser bino mpona ba appliquer siko nini feuille de route o babengi opération Mwebara et bozo appliquer kango donc ezali kambo ya Aristide Mobebisi te yo yebi kote Aristide Mobebisi awuta te yo mosala oyo asala kati ya diaspora te ya sali nde mosala mpona yo ya kozloba sikoyo na kati ya diaspora donc ezali bakama nombre de vues te ezali wapi bilan na bino na bilan na yo Dixi Njungu esili après sikoyo bayi korécupere yo ewagi akelesa alobaki yango donc etali ya Aristide Mobebisi te okoko oyaka te na katikati oyaka sikoyo kobebisa makambo mpona bato bazali su na fil d'idée te ezali ndenge baembrouilleke ntango babomi marie ngwabi esili il faut baembrouille bato nyonso tu eya mbala bosuki bokoembrouille bato te epolitike batata na bino bapolitike ya baambroise ya bayulu ya basasu ngeso ezali ka 0 moka te incapacité ya kogere 4 millions liboso ezali ka 1 million 500 incapacité ya kogere 1 million 500 bakowela nini bakowela ka basi basi bakokende owela mibali bakokende owela basi basi bakokende owela mibali Jacques Sokuyasa yaka sa furla makambo nyonso tu na mpolele na mposa alors finalement nana okosa bato yo moto babomi leki na yo ou bien nani akokosa nani azokosa nani donc ezali na makambo oyo bato bazala kati ya diaspora to vivre ba sujet biso to vivre na kati ya diaspora ezali ba sujet te bino bo vivre kuna na Congo non ezali kola bato ya Pascal Isuba bango ba vivre makambo bato musu ba vivre te ezali kola Norbert Dabira azoloba alors bato babina ka be Congo jamais bakokosa la démocratie te mendo sukeli bango wapi kuna bango motia aninga boloko te mendo suko moto yo attaquer ni Aristide Mobebisi asa bomi bato boni ba pesa nombre ya bato Aristide Mobebisi asa boma na kata système wana Aristide Mobebisi asali mosala na Sadio Morel Conté balobi ba vérité maintenant bino bazo utiliser bino pour appliquer opération Mwebara et maintenant moi salir nani moi salir sikoyo Aristide Mobebisi les a quoi bateau à peu 500 € pour na salir nani Tom Melvin le kuta na bino oligi evolution te oligi bateau bazana mayele te oligi bateau bazana lumière te Aristide Mobebisi azana lumière na ye Sadio Morel Conté azana lumière na ye Tom Melvin azana lumière na ye ezali yom to koya ko kasa ngote olembi ko sala collectif na bino maintenant sikoyo batata mindele botala nga batata mindele boye bazana incapacité ko somba passeport na bango moko bazana incapacité ko somba passeport na ye moko bozo landa batata batu mususu bino moko bazana batata te bana himbwa bino bozala bana himbwa bosuki Aristide Mobebisi ko suki sabino Aristide Mobebisi ko suki sabino azali yango azali awo oui Aristide Mobebisi ko suki sabino to komi na tango ya face à face fara
comment moto akoloba buzoba na miso pasteur akomo lakisa sikoyo bitek na ye pasteur akomi ko lakisa bitek na ye na bato mais ndani akoloba ke pasteur moko atindaki oyo epai ya mondele moko kuna yo okomi kuna mondele yango alingo osala makambo mabe no yo moko okoloba ngo no botika kokosa bato botika kombrouille bato nani akogwanga na mosala oyo Sadio Morel Conte na Aristide Mobebisi basala na kati ya diaspora nani akogwanga nango nani mais toyo sikoyo bolingi sikoyo kotia zelo na kati ya mosala bato basali non tokomi sikoyo na tango ya apostasie na tango ya apostasie sikoyo bapasteur bakomolakisa sikoyo masoko na bango na bamokili mobimba ekomona bapasteur bakomolakisa sikoyo miteki na bango mokili mobimba ekomona tokomi na tango ya apostasie oyo bakomaki e pasteur adiksi nzungu bakisi bayi korekupere ye akomi sikoyo atalaku akomi oluka sikoyo Aristide Mobebisi na mindondo mais ezali soni boza balâche baninga mosusu bazo utilize yo mpona koloba ke sala biso bavideo tozotina mbongo mais wana yo moko ozolakisana na bana na yo ke me papa na biso bazopesa mbongo mpona afinga bato mosusu ye mpe azwi mbongo yango akoma olakisana bato mais eza soni vrai mobali tango bazoloba na ye ke biso topesa yo mbongo mpona yo kofinga moto mosusu vrai mobali akoloba ke te bokosala yango nanga te bino moko okende mais yo ozwi mbongo yango oyi nango sikoyo na miso ya bato tu ozolakisa oyo nakolia mbongo yango omoni bana sikoyo bakoma sikoyo na soni bana na yo moko bakokoma na soni olakisi 500 euro oyo bapesi yo olakisi miteki na yo olakisi 500 euro olakisi ke ozalaka na yo batindaka yo bambongo mpona ofingaka bato mais soni ekozala nani ekozala mwasi na yo moko ekozala bana na yo ekozala Aristide Mobebisi te e makambo Aristide Mobebisi alobaka soki eza lokuta soni ezala nani ya bana na ye na mwasi na ye donc yo ozosala soni wana ezali meme mpe na Aristide Mobebisi te ozosala soni nde na nani na bana na yo moko ozosala soni na nani na mwasi na moko baola pasteur Alexis Miteke donc tango yo ozalaki te Aristide Mobebisi azali victime ya bakaranda azali victime ya baparrain oui même Sadio azali victime ya karanda azali victime ya baparrain parce que bako manipuler bango et moto akosala ba vidéo mpona koloba bango keba ezali Clarisse Akwala boko changer histoire te bokoyaka mpe komanipule bato te emiteki na yo sikoyo bato tu basi bamoni yango bana no moko bakomona yango e mwasi no moko akoma na soni bana no mpe bakoma na soni osuki